Bandeko, émission o nazoloba eza dédicacé mingi na mikolo. En tout cas na ba mikolo. Émission nazosalango parce que nalandika ba idée ya Mama Congo. Ba idée kutu teme nalandi po ya salide émission po na mikolo. Donc biso na internet moko to kopiaka makambo muninga asali. Sikolo kola Mama Congo alobelaki mikolo nga pe nalobi a tika nga pe nalobela mikolo. Bana mikolo, mibale ya mikolo. Nazoloba te mikolo yo. Mikolo batu bakola. Mama Congo foko yeba tango asali de émission bongo ayebi tina. Ngai pe ndenge nalandi ba ide na ye nayebi tina nasali émission oyo. Yangwana bandeko, s'il vous plaît, bozala wana ba mikolo, bolandango na mayele. Surtout bochabe écouter. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tobandi été. Ndenge tokoti na été na kanisa toyebi bien likambo etali kosangisa nzoto tokosangisa yango vraiment na ndenge kosakana te. Ezala ozali femme seule, ezala ozali homme seul, même oza mampoyiste ete epesaka biso occasion ya bien ya kokutana na batu. Okokozwa bolingo sika, okoko boma libala, pona mabala ekokufa na ete oyo. Donc na ete mabala ekokufa. Soki ekufi te ekozwa matata. Wane ekokufa ata na hiver na décembre, me matata ekobanda sikoyo. Alors nga likambo na ye kolobela. Bandeko mibali, surtout ba Congolais, bato balobaka mangala. Bomesana mingi soko kena mwana mwasi olingo loba aza mai mai. Bandeko mwana mwasi ya mai mai azalaga te. Tozande na basi o babwakaka neti mai. Donc na mokuse na kanisa bandeko boremarkaka mingi. Ozo bimana mwana mwasi. Bozo sala bilengi ya mwasi eye makasi ya yo ye makasi. Mwasi azo yebisa yo. Kata nanu nakende kosuba. Posa masuba nakende kata. Me mingi ezalaka posa masuba te. Donc azo banga yo. Po soki abwaki mai wana mai ebimi yo kobengango masuba. Na kanisa bandeko yo balela nalobaka atere mango balela kodobe eyemba nani na biso animateur oyo azalaki pa ya wata na kanisa boyebi ye ayemba baluba balela kodobe. Maintenant mutu nyonso na mokili oyo ayebi importance ya kodobe. Eza eloko moko merveilleuse. Yango bandeko mibali mwasi ya mai mai azalaka te. Wana eza ba illusion ba biloko yo bolobaka pe boyokaka. Ma faute eza na bino te. Eza pe na génération na biso te. Même biso tango tobotama toyoka deja batata na bakoko bazobenga basi mai mai. Même mwana zoleka na ye
balobi mwana oyo sakomi mai mazana no mwana moke azana no voire même adolescent nanu kuta kokisi 18 ans te me balobi mwana oyo ayebi mibali pe sakomi mai pe ntongo tozokola okomona bovwandi na groupe boy meme ti lelo na mokili okomona batata mibimba bazoloba te nabimaki na peti wana mai apolisi mbeto yango wana bandeko nakojuge bango te nakokondane mpe bango te me naye koloba na bino bandeko mibali ete oyo ezoya tokovivre baplaisir ya trop moi ekozala molai bisika kotambola ekozala ebele oyeba kotia litoi te oza na chance okutana na moto bosangisa nzoto nalobi te okozwa libala nalobi te okozwa sheri me kosangisa nzoto okozwa yango okokutana kaka na motu surtout soki otambolaka ndenge ngai natambolaka tout le temps ata naza mabe me ata nazotambola nakangi monoko me miso ntango ezotala kaka naza na motu na kosepela ou bien ya kosepela na nga nalinga te na kosangisa nzoto non soki nalingi te na kosangisa te me natia litoi natia te na kosangisa nzoto yango sikoyo bino boyebi pe bien eza te bolobaki nakendaki na feti wana par hasard boye peti wana lelinga tobimi na ye non eza ete nakendaki na parke nakota na touriste moko natala boye nakanisa ye mwana yango congolais azalaka kote oyo nzoka étranger tokei tomeli boye tosangisi nzoto na banda kotambola na metro namoni japonais moko nakanisaki chinois alakisi ngo dress moko ya hotel naki etika ye so nayebi place yango nakomi kuna alobi nakoti mpo ayaki na bavalise ekomi kuna masolo tozongi lobi tobimi na ye donc boccasion ezali ebele mpe bandeko basi ebele na mibali bakodeplace mpo kaka baprofite kosangisa nzoto yango wana bandeko mibali en tout cas bozala gentil na bandeko basi mai azalaka te profite bilengi na yo soki oza na mwasi omoni agangi kata nakende kosuba yo continue eza masuba te yo lobaka na ye suba kaka awa mbeto epola suba awa okomona masuba yango ekobima ekozala ebele te quantité oyo imaginaki te bien sûr okomona ngo neti masuba me masuba te ezali toujours parti ya bilengi alors naye na bandeko basi nakanisa presque bino nyonso oyo bozolanda ngai sur 10 9 borazaka tout le temps omona moko arazaka par hasard bandeko koraze eza très bien ezali mode moko eya makasi na les années 90 donc na ba 90 nde komaki basi penza bazoraze na ndenge kosakana te kokata bapoile oyo se na bango alors bandeko basi nakanisa baoyo balandinga bozoka ngai mingi nakanisa na kati ya confinement oyo lokola botamboli moke bochange makambo ebele moke bosombi bilamba moke bosombi mpe basous-vêtement moke surtout soki oza femme sel na homme sel ntango mosusu mpe osangisi nzoto kaka na moto moko voire même osangisi no kutu mpenza te ou bien mpe osangisi te na époque ya confinement oyo kobanda 2020 ti 2022 oyo donc okati mpe bapoile moke bien sûr ezalaka na mode me bokataka yango mingi mpo na sante na bino te me bokataka mpo na beauté alors eloko nani naloba na bino ndenge nini mode oyo eya makasi na les années 90
ponga moko nazana ba tondeuse uniquement pona kataka bino yango na lobite na salaki salon ba oyo na bimaka na bango ba yebi na tambula na tondeuse même soki na en Afrique na bimisaka liboso tondeuse na raser na banda okuta bango mingi na ba poil pe mingi ba mesa na bongo mais lelo oyo mingi bakataka bango moko ekoma na mode mais bandeko eloko na loba inutile bokataka pamba pamba okokata otiki ekoli ebandeko nango malembe na lobite ezala ebele mais tout le temps kokata ezotikala susu ndenge ezalaki te parce que bakovo baleki okokata no kovo soko olingi mais okata te na likolo otiki mwa beauté obeti ve moko boy otiki mwa ndambo ya soki okokata na yo otiki ezokola ozokata ngo mesure moko ya ra donc mais rate donc faut kotiaka ngo siko beauté modèle mosusu po mikokoli baleka kanisa na lobi bien ebando renie na les années 90 90 nga na les années 90 nazako mona ngo waouh même soki na kiti Afrique na basi on azana bango na Afrique bayebi bakoloba oui nazako mona ngo wara wabu na ina ba tondeuse pona uniquement nango mais de plus en plus nazomona ke siko mode faut changer po ba mikokoli baleki bon na yebite pona ba jeune lelo ndenge bazomona po baza génération mukokoli mais bon nga eloko na komona faut que ça la mélange ndenge ezalaki na les années 80 na tango wana nyonso na ba 70 basuki ezali bamikokoli bazalaki moke mais sikoyo bokokotia mokokoli na suki mais suki bozwa ta modèle moko ya kosala yango ya bien mitu na bino bozobongisa yango en plus basi ya lelo nazosepela na bino boza na luki moko te ndenge ezalaka mibali po mibali soki mikolo wana ramu te ezorenie na mitu bango tura neti mikolo oyo lox mutu ereniaka mpo na bagene na mandefu bato tu balox na bagene na mandefu mibali ya mikolo mandefu ya pembe bato nyonso mandefu ya pembe na basaisai na noko na ye mandefu ya pembe me bino bandeko basi nazofelicite bino bolataka bameshe baplante me nazotala mitu na bino ezozala bamodele un peu différent bamisusu bazokata basuki lelo modèle à boy basi en tout cas bosana changement ya kimwasi côté mutu côté elateli côté makambo ebele yango papa robot nazosenga na bino totikala susu te na génération ya koboma mwinda en tout cas tosalaka toujours éclairage nga koto gloire à Dieu natikala kosala na boma mwinda te soki mwasi na bomele mwinda azali awa to naloba boma mwinda aza te tina koma boy alors bato ebele mpe oyo babanda koboma mwinda bakoma sikoyo mwinda fo epelaka alors ndeko mokokoli etiaka bote eza bien ya nango mabe te mais bandeko basi bozala mpe na bamodele moko ya bien ya coiffe soki oyebi ndenge akokata te eza na basalon ndenge osalisaka suki na basalon eza mpe na basalon oyo bakataka bapoile ase ya bana basi partout en Europe soki oza na France osengi nga adresse na kotindela yo oza na Belgique oza partout en Europe okokoluka ngo même na internet soki omoni te otindeli nga nakomeli yo okei kuna bakati yo modele olingi nsima yo moko oyebi ndenge kosala eza na batondeuse babiloko ya ndenge na ndenge mpo kata otya mpenza beauté na likolo na se na yo wana basuki en tout cas kovo ntango nyonso te yo moko moni na confinement ndenge okonfine bapoile na yo ata nazalaki na yo te me nayebi parce que nayebi mpo ezali eloko oyo ngai nalukaka nayeba ya liboso na mokili oyo eza kaka yango mama Kongo nalandi baide na yo
Mais ba idée oyo zanango na kati ngape na zanango. Lokola ba idée na yo na yangezo kutana. Pourquoi pas to kutana? Mama Congo nazo tambola na train, mais naza na voiture, tout le temps na tambola na voiture. Et comme partout, na ko kene même Portugal, et kufaka te na nzela. Nazaka na ba voiture à condition bien, et kufaka te et kene pe vitesse. Mama Congo, ça la coup de fil. Était auto passant ensemble. Mama Congo, nazolo bano sincèrement, voire même nazo sengo. Yoko kata na ote, ngamona na tondezi. Nakoluka ba tondezi, oko sepela. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça mtalo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.